Obi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Médiocre, dans la vie médiocre. Président Baoudjana. On dit quoi Baoudjana. Président Baoudjana. Vous avez rappelé le président Baoudjana. Il y a un Kabila, président Baoudjana. Avec les gens d'Akala. Donc on lit à Pondou. Les lots d'Akala sont d'Améo. Génération Kabila, Oudjana. Et ça, génération Kabila. Oudjana. Aussi 17 ans au pouvoir. Oudjana va à 17 ans. Et ça, génération Kabila. 17 ans au pouvoir. Bana 17 ans avec Baoudjana et sa génération Kabila. Oudjana, mutayo na mboka Joseph mutayo na mboka oyo. Oudjana, yango na kale zalaka te Oudjana wana. Donc batika bango to fanda kimia. Papa lelo za koinda. Opposition et sangane sika moko. INC, MLC, IDPS, na parti à grand frère Nangai, papa Nangai Fayoulou. Opposition Sangani to Luka Kimia Namora, élection de crédibilité, machine à voter Toboy, tricherie Toboy, Tolingi gouvernement et Saliming, Bazoate, Bakene, et ça maloba ya mokolo tonga INC, Fidel Kamere. En tout cas, merci to Sepeli. Oh, tozomona lelo, et ça rêve docteur Etienne Tshisekedi. Tshisekedi alingaka nini? Ba Congolais nyoso bazonga, ba ko défendre mboka. Tangu Tshisekedi na koloba, ba dona comprendre mais lelo, ba Congolais tout bazongi. Basali force, ça dit notre zongi to sangani, ça dit pour un régime ya Baoudjana, abou bien. Donc le régime ya Baoudjana. Le régime ya Baoudjana pour Baoudjana sali 17 ans. Ba 17 ans de basimbi ba Congo, ma belle ka boye pe Baoudjana, mandef Baoudjana, ça dit yango moni ndeto zaliawa, doye tant que ba Congolais, doye pour na kotombola, fallait que docteur Etienne Tshisekedi na musalo Tshisekedi sala. Yango moni ba Congolais ba sangani. Tout le génération confondu. Ba ko défendre mboka la bango. Tolobi boy, machine à voter te, nanda kala na bango. Ba ke ndekula ko sabu so ba la bango, toza pour un changement na suki wana mex. Vous savez, on était en train, il y a des rumeurs qui circulent que l'opposition n'est pas unie. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer l'unité de l'opposition. Et je crois que le message d'aujourd'hui, c'est que la machine à voter doit être exclue de ces élections du 23 décembre. Nous devons nettoyer le fichier électoral et nous demandons à ce que les prisonniers politiques soient libérés afin que nous puissions passer des élections en toute quiétude, des élections calmes, des élections apaisées et surtout inclusives. Alors c'est comme ça que nous sommes là, tous réunis avec tous les leaders de l'opposition pour donner un mot d'ordre que le 23 décembre nous devons voter sans machine à voter. Bapanga nazana esengo makasi ya koyoka ke bana mboka basangani bakomi eloko mboko pona kobongisa mboka na biso esengo nanga yango wana. Impression nanga ezali peuple ayoka fungola matoi balongola bobangi po tozana kobanga toyoka pedi passe leki yango tobimi toyoka tokoma na suka tozozela oyo tokoyoka ya lelo ya esengo pona mboka na biso pona ekolo na biso toza bapaya te tozane bakolo mboka oyo nde ozokomola mabele eza ya biso lelo toyeko kunda seni nanga na mashini na ye toyeko kunda lelo eza nde fin yango wana awa lelo tozozela nde changement ya mboko ebanda po tonyokwami mingi tolingisu makambo ya pamba wana biseka te yango toyeko yoka makambo ya kitoko lelo eza nde mokolo ya suka. En tout cas, pour moi, j'ai apprécié cette initiative de l'opposition. Ndenge ba rassembler bango nyonso bo en tout cas ça li bien pour le peuple congolais. En tout cas, tolingi élection na biso pezala sans machine à voter par le bulletin, on va passer les élections. Mbote vie. Ozozela nini na meeting lelo? Vie biso bi toi peuple. Tous a peuple. Tu y kutala lisanga ya banzoi. Ndenge nini bazo déclencher. Kusali erreur basuyo. Awa likambo d'offense ate awa eza likambo ndakala. Yaya. Biso tukanisa kinzambe kusala biso bato malonga. Tuvanda na mboka bien. Metala na tukoma batente. Bato inutile. Tukuma bandakala. Awa changement correct. Je m'appelle Eleve Boto qui j'ai une famille tente l'état. Na le biboy. Na Julia bien té. Bangu jate. Tani na sukonda kabwe. Na tikala kabwe. Na ela. Merci Bandeko Balandi ya Eko
Dynamique Télévision et des TV, bomoni première image, auto lancé, auto zali ko lancé, bomona binomoko neni ambiance, neni ba congolais, bazali ko zela meeting alelo. Mais to komata kuna na podium to zo population, est-ce que rotonda ou bien rotonda te? À suivre. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.